Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oyo vraiment eza sango moko ya mawa makasi pona Abakouk. Eza sango moko ya mawa pona tata mwasi ya Abakouk ya nonguli. Mutu moko te aosepela ni loko oyo. Epe loko na souhaita ngo ata na pire ennemi na nga te. Parce que eloko oyo esi ekomelanga me na forme mosusu. Ngai mona olobela bino awa na mois de juin YouTube a supprimé ki chaîne nanga pona ba obayebi bayebi. Et comme penza soko betine la NG officiel zo le belo que chaîne oyo ba supprimer yango parce que zo respecter ba norme ya YouTube te. Mais le kolanga mo na informaticien na yebi ba YouTube na yebi nde na kota na salaki na espace moko ya 1h de tezongaki. Balongole nga chaîne on a 4h du matin. Muto signalé nga que chaîne nanga ezate na 8h du matin zaki mamu. Parce que nde ezala ba émission kota un peu moins retard. Ils ont émission mon a kota ki moins retard, maman mona ki li kota ki mebe ka ki otalanga na tongo. Na tongo tango ekoki a koti bo abeta bo chaîne ezate. Lokola nga avana la na kanga connexion. Maman miki obenga connexion zo kanga parce que yemo pe côté na azwa ki panique. Abengi nga numéro nani WhatsApp na ngezo lekate. Abengi na appel normal na tchara mi téléphone na silencieux. Ndaye obenga mobile na ngai. Tanga bengi mobile na ngande ai signalenga mobile na ngai ko lamsanga la pongi. Total bo 8h chaîne ezate na mekipe robeta chaîne ezate. Na ebi pasi o ezala wana ki chaîne li mo chaîne ezate. Mais na minute wana Zaki non ko réfléchir solution ni na kozwa parce que plus plus au lekisi temps plus chance non ya ko récupérer chaîne non ezala sousti. Donc na ba ka oyo ba lekisa attente. Mais na ka ya mama Theresia na moni ke so beti kombo na e ezate que YouTube est supprimé te parce que ça na audio moko ezo tambola. Na on la bino pour dire boyoka avant de continuer. Na audio wana izoloba que di nana tindela ki est Strak mibale. Or Strak donc copyright Strak sanction Strak yaka ce qui mutu a utilisé kombo na yo ce qui mutu azo croire que vidéo kotisi eza ya yo premièrement vidéo wana ezali ya diffamation vidéo wana kotisi eza ya bullying donc ozo un des cas yana a répondaki moi dit nana mo ba jour il qui vraiment a frappa qui fort donc atinda ki Strak mi balé wana peut-être na bemission wana elongwa na chaîne mais Strak mi balé et ça la te que kombo a chaîne a muté changer profil a muté changer te elongwa la pe chaîne a muté Strak ata écouti première Strak ya tindi 2 Strak et cause la 2 ba ko pesa o espace mon lokola ya 7 jours pour se justifier pour que YouTube a clôturé chaîne na yote. Dans tous les deux cas, il sera toujours na temps au YouTube a pesa ka isa automatique te. À moins que ye moko a longola on supprimer on ndenge yangai ezala que ba supprimer donc YouTube yé moko a supprimer chaîne nanga oya ngeza kite ke o mutunda fundi yango te oya ngeza ki YouTube yé moko a supprimer chaîne nanga na ba raison o ya pesaki tant ba supprimer ki yango nde salime bongo alors o ezola que ça que on appelle ça un del identifiant ya chaîne ya Theresia Anna eza yango mais kombo ba changer lokola ba changer yango lelo kaka c'est-à-dire que mutu wana zwaki ton na ye parce que na YouTube e commandé ni non te la bino audio ya Anna
peut-être boyoki yango te, peut-être boyoka yango awa po nga pe nazwaki yango bisika nazwaki yango. Na YouTube ekoma boye tellement que ba trafic ya miyibi ya koyiba ba chaîne na bato ekoma mingi. Ekoma bomoni ata profil wana po o changer yango. Il faut o confirmer mot de passe ce que eza yo. Ata ko changer combo ya chaîne. Il faut o confirmer que eza yo ou peut sa mot de passe na yo et confirmer que eza yo. Ata ko sala handle identifiant. Il faut o confirmer. Et puis na nyonso na ba pesa kaka 2. Ba pesa kaka 2 chances. Chance à liboso susaki na mo erreur chance à mibale. Après wana pour modifier en sous il faut là 3 semaines. Mais avant au changer mot de passe, il y a email. Gmail asengaka toujours surtout na kaoyo yo moko ndo osala téléphone on eza na email olingo changer mot de passe eza na kati ya téléphone ozo salela. So olingo changer mot de passe Google parce que Google ezali ndenge moko te na YouTube. YouTube eza produit ya Google. Ce qui fait que opération ya ko changer mot de passe et ko se passer na Google à partir ya Gmail na yo. Mais ko changer profil, ko changer combo ya chaîne, ko changer identifiant, wana et ko salema à partir ya YouTube Studio. Mais dans tous les deux cas, c'est Google qui contrôle. Pour YouTube a produit à Google. Gmail pas produit à Google. Donc dans tout ça là, c'est Google qui contrôle. Ce qui fait que la personne n'a pas commencé à changer d'abord le nom de la chaîne. Non. La personne avait commencé d'abord à changer le mot de passe de l'email de Yana. Donc, c'est une personne qui maîtrise le numéro de téléphone et son email. L'email de Yana était dans le téléphone que la personne utilisait. C'est clair et net. Soki Yana azana chaîne na ye na kata téléphone na ye. Soki na ndaku na bango mutu mususu ana chaîne na téléphone na ye et puis mutu musu ya libanda oya fandaka na ya ana te azana téléphone na ye izana email ya ana na téléphone na iza lokola 3 téléphones et salelaka email moko. Siko ezaka ndenge nini? À partir ya localisation. Soki par exemple ngai awa nde naza awa na mboka naza na beti email ya ana na beti mot de passe wana na beti eza correct. Avant epesa nga accès awa automatiquement tous les 3 téléphones ekozwa alerte babengango two factor notification eza po na ba sécurité po bazwa o chaîne mbala moko te. Yango na lobi que mutu oyo asali ya ana bongo azana Gmail ya ana ezaki na kati ya téléphone na ye après azwi téléphone mususu oyo ezalaki na email ya ana te azana email azana mot de passe abeti kuna message ye na téléphone oyo mususu oyo ezalaki na email na ye ye accordé que it me c'est moi nde na téléphone ana mususu azwi accès. À partir à kunanda changer makambo. A changer nini, a changer mot de passe, a kolongola ba numéro de téléphone o eza que par exemple ce que bungisi téléphone oza son accès ou ba pe sous mot de passe noté à partir à numéro de téléphone Google atindaka ba code moko wana so beti code wana oko récupérer email na yo okoko changer mot de passe aux accès na yo et puis à déconnecter tout facteur notification.
mais na ka wana pe eza pe kaka perdu te. Pourquoi eza perdu te? Parce que avant na ya kosala émission oyo nasolaki na mamu yebisi nga remarkaki yango ba 4 heures. C'est-à-dire que mutu asalaki opération asalaki yango 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc soki na normalement na ndenge Google apesa makambo na ye, il faut au moins 1 semaine pour soki par exemple mutu wana tia 3 numéros de téléphone. 3 numéros de téléphone wana eza nanu update te. Hein? C'est-à-dire que ba numéro wana nyonso ata mutu wana changer déjà ba numéro de téléphone. Mais na Google po ezwa vie et bana otinda sous notification na numéro de téléphone te to ba code na numéro de téléphone ata eza déjà supprimé na Google et kozwa 1 semaine. Donc ya ana soki ozoyo kangai peu importe bato wana ba changer mot de passe, bato wana ba longoli ba numéro de téléphone. Soki oza par exemple na 3 numéros de téléphone oyo tia wana, tous les 3 numéros de téléphone wana eza valide. Soki numéro na yo moko pe ya téléphone ezaki wana, numéro wana pe eza valide. Na ndenge nini? Oko cliquer forgot password, bako propose o numéro ya téléphone moko ya ba o eza wana, ba otinde lo code kuna obeta o récupérer chaîne no pona no to sala ta one day te. To sala ta journée moko non te, donc eza non possible. Possibilité zali ya ko récupérer na no ni chaîne wana. Parce que chaîne oyo YouTube a supprimé ezalaka boete et mona na rakutu te. Chaîne o batinde strike et c'est supprimé automatique te batikaka 1 semaine. O ezolakisa ke mutu azaki na accès ya email ya mot de passe na ba mot de passe ba email oyo ya secours. Donc eza mutu oyo ayebi yo bien ana maîtrise pe ya chaîne ino bien nda sale loko. Mais bonne nouvelle ezaka que eza impossible te to récupérer en haut, surtout les plus tôt c'est mieux na journal le ezala mieux pour na récupérer en haut. Chose na email na mot de passe akala. Avec ça na ba numéro ka oyo tia kuna il faut ande sikoyo sur na ba numéro nini oyo otia na email na yo. Eza numéro na yo moko, ya numéro combien de numéro oyo tia na kati. Combien de numéro oyo otia ya yo moko, ya mwana na yo, ina ya nani. Tous les 3 numéros wana bato wana so baza. Eza impossible te. Eza peut trop tard te pour nous récupérer en haut. Parce que Google a yebi ba makambo nyonso. Alors, wana ezaki côté ya email. Siko, nangote la bino voice on abandonne la note que note pour nanga vraiment expliquer pour comprendre comment est-ce que marchaka. Donc okoko yiba mutu chaîne na eka abouete, surtout ko yiba chaîne vraiment na monde alelo informatique bo eza moi passi. Mutu yiba yo ataza avec le numéro de téléphone en tout cas. Ceux qui numéro un est valide doivent toujours récupérer un email perdu. Ils ont acté. Il y a un homme qui a musikate. Il y a un homme qui a pembe ni peanda sali loko. Mais ce que vous tenez vraiment pour récupérer chaîne nayo, bon contacter nga, on verra ce qu'on pourra faire. Chaîne nayo ko zonga. Pour un moment non soit no anga ko YouTube nde yé mo konda supprimer ki chaîne nanga. Mais ils zonga. Et puis na simawana na sela bato ata 5 ata 6 dans la salle. Oh, ils ont un problème ka ya Gmail. Ce qui réellement que ou remarqué en kaka lelo na 4 heures. C'est-à-dire que lobby chaîne no ezalaki. Lelo mutu a changé o yango. Donc, vous avez la possibilité de récupérer en haut. Vous avez la possibilité ma casse ya récupérer en haut vraiment. Pour contacter nga total la otoko sala soki kuna na Congo bozu mututi. Alors, na lamuki na tongo na kutani na voice o na otie la bino. Na otie la bino en 2 fois. Donc, Yolanda na 2 fois. Bato ebele, ba telemeli kaka voice wana, bazolo ba ke, ya ana,
azo lakela bato mabe aoloba mabe o moto akolala wana etu eza maloba mabe to surveiller soki dina na akufi ekozala na moto ana des histoires comme ça. Oui, bolanda na ba voice yango bolanda na tiango 2 fois et bon to renchérir. Moi c'est quoi moi moto mabe moto atindi déjà deux nini comment on dit deux droits d'auteur nini vidéo normalement côté lelo lobby atindi na wana atindi ke côté on va supprimer atindi wana lisusu ya en tout cas le banzambo na sambela za lokuta mais net bona bimana ka tête sikoyo soka nzambo na sambela za solo mbongo nele sabo fena ngana tiaka mbongo nele pesa ba action de grâce l'église ya batbolala toza kaka na pesa parole de l'air nga to bandai quoi blague mais comme makamba solo chaîne on les a ka supprimer kaka toza biso na bino moi c'est quoi moi moto mabe moto atindi déjà deux nini comment on dit deux droits d'auteur nini vidéo normalement côté lelo lobby atindi na wana atindi ke côté on va supprimer atindi wana lisusu ya en tout cas le banzambo na sambela za lokuta mais net bona bimana ka tête sikoyo soka nzambo na sambela za solo mbongo nele sabo fena ngana tiaka mbongo nele pesa ba action de grâce l'église ya batbolala toza kaka na pesa parole de l'air nga to bandai quoi blague mais comme makamba solo chaîne on les a ka supprimer kaka toza biso na bino. Donc nakoyoka ya ana amonaki déjà ba strike mibale ba copyright strike mibale ba sanction ou YouTube asengaka mizaki mibale ya wana ote koloba na début émission na ngana lobi na yebite soki ya ana azaki na strike mususu mais ata azaki na strike mususu eza nango grave te parce que bapesaka une semaine avant chaîne ezala complètement clôturée mais soki mpe ezalaki nango mpe te donc 2 strike wana mpe ekende nango mpe 3 mois mpe si nango oui dina na moto apesi yango abombi te eza menace toboyi te ye asali menace wana mpo moninga basala nini mpo soki azalaki na strike moko chaîne esala nini ekangama sikoyo na okende nango mpenza na polémique mpenza makasi po ya liboso na kodécortiquer na oloba bato baoloba nini ke chaîne ekangama na ototala moto alala mais boza pe na preuve te tangu ye atindi ba strike mibale ye atindi 2 strike soki otindi moninga 2 strike soki ekuti strike mosusu chaîne ya moninga ekangami eza koboma moninga te tozala na bato place moninga azwa mwa lipa na ye mwa kwanga place moninga se retrouvaka na ye soki otindeli déjà ba strike mibale soki ekuti strike moko une semaine après moninga chaîne na ye basupprime bandela 0 eza koboma moninga te ya deya koboma moninga pourquoi ye abomi atali nsima te ye aza grande dame aza grande dame abomi moninga atali nsima te koboma moninga eza kaka kozwa mbeli kotsuba te oyo deja se asali wana destre eza deya koboma moninga ozomona soki ye abatami neti na nsima ya écran aboyi kosala émission moninga asali mpo ase défendre webi te ke na ntango ya bitumba tous les coups sont permis na bitumba ya na se défendre na baarme oyo aza nango ye mpe moninga ye mpe alingi ase défendre na baarme aza nango koboma place oyo ayebi ke youtube kasi na youtube nde baoyinela sila ti oyo kasi baoyinela sila mbongo ya youtube nde yango nde esalaki bayinela sila mpo so ye moto amoni kosali 170 000 200 000 300 000 moto wana mpe azwa mbongo na youtube a la capacité à estimer combien tu gagnes à peu près combien na ba film maintenant ba vidéo bozo sala asa na capacité à estimer yango maintenant quand toi
otindi destrak po si eza na moko kuna ekutana ke ekangama chez na moninga existe tout donc à perdre wana obomi ye to obomi ye te obomi ye olobi te osexprime te mais osali action oyo ebomi déjà moninga ebomi déjà moninga wana ezokonte te po ya ana okufa te mais soki moto aza pia akalalaki nzala ota bana na ye balie te mwa chaîne ekotelaki mbongo eza te po yo deside osala ye bongo yo oza malamu te soki ya ana aza mabe dina na pa aza mabe soki ya ana alobi ke moto amuto kolala kibino bobengi ye mobomi dina na pa aza mobomi puisque bango se mbale bango se basali ba action ya ana kutu asali nante ezaka ya musu choc to kanda nde elobise bongo mais dans tous les deux cas bambale baza mabe sikoyo ye dinana amibengaka grande dame nga na yebaka aputu afandela mams des mois et des mois je peux même dire des années et des années afingaka mams afingaka sila ba insulte ya degré nyonso et pourtant ye moko aputu aza makasi na opesa bato bastrake mais sila atikala jamais kopesa estrak po so esila alingi banda okangisa bato bastrake ya bachaîne na bato ebele elala 3 strak kaka bokolongola yango une semaine après bachaîne ekei tolongo wana totieka Bellevue ka oyo Bellevue bato batukaka ye wana pena mutu atuki tokende ka midara ya pambo nazwi mida comme exemple po mida tukaka penda Bellevue atuki mais chaîne ami des ali siko ye dinana ambengaka grande dame flèche aller flèche retour pourquoi tu veux aller ostraquer moninga nga mona mizongi sisi manabi c'est que makambo ya ana lobaki aza na raison d'office ya ana seki akosite siko so ya ana kosite alobi vérité pourquoi yo osala strike po jamais ko osala strike na mambalo kuta po neti sila boye bato bafingaki baolobele mabe ayebi kane na capacité te ya komibotisa ayeboka alobaki honte bofinge te soso aza na tai na soso ko ta yango mpe aochange ne yango te po yango nde nzambe apesi ye akochange yango te asala bibi ela kufa ake obakisa daye abo sta soso na nko andimi okisita it fine ya na capacité akomipesa mwana te akoyini ekobota te nzambe apesi na ye nanu te asani omona et sa vérité mais yango te mutesala que atindela bato bastrak te afandi na ye do you think it's fine et lelo esila lelo esila mais dina na koki te seke makambo ya ana lobaki eza ya solo vérité pende donc dina na ndima te que vérité makasi bongo et okaya kobima elle pensait que ya ana pouvait tout garder. Même ça, elle pouvait garder. Mais à Bossani, tout qui est tellement mingabi, non. Il faut qu'on dise la vérité. Maintenant, cette vérité-là, ça t'a choqué et tu as fait ça. Dinana ne va pas dire que Ayebi, Yango Tayebi. Ayebi. Mais, Yango tende sali que chaîne Yaya Ana et comme aboui. Te yango te mutesali ke chaîne ya aneza boye yango te chaîne ya ane komi boye po mutu moko o ayebi azana ba c'est bien nda sali boye donc muta sali ya ana boye a muta musika taza un très proche, un bon ami, une personne proche qui gère aussi cette chaîne. À revoir entourage naï. Mais n'empêche aussi que
Di nana ndenga mimona na la grande dame asa la grande dame te parce que modèle aussi là na Bellevue ba finga maka ba président Elombe ka Jérémy moko na Shabani Jérémy Shabani ba robanda ofinge pa nene ya na putu tongo midi pourquoi insulte sur insulte baya na babiloko OPD obwe ko finga ndenge wana mais ti lelo aza na ye kaka aza pe ka bien échanger nango te. Maintenant toi tu t'appelles grande dame. Grande dame c'est toi. Une grande dame ne peut pas faire ce que toi tu as fait. Donc oza na ba moni yango lozo mona ke okomi no pena na rang ya ba grande dame te. O mona ke okoza l'élever yango zo mona dina na za élever mais aza élevé penda ta suki na niveau il faut aza l'élevé parce que niveau ya supporter ba Bellevue na basila ba Jérémy ba comme na devoir au supporter yena komi na te aza hypocrite. Parce que en paix ça va tout moi j'ai bien une personne gentille alors qu'elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Aza gentillité, aza hypocrite. Et baka yango et monani ke boza ba hypocrite. Mais za yete mutasali ya anaboy. Nazo insister asali mabe oui, mais za yete mutasali ya anaboy. Yete oyo vraiment ya muto ayebi ya ana bien mutamusika te. Nazo kabat bazo soupçonner Sam l'artiste. Tu comprends que exclure parce que dans la cas de criminalité, cybercriminalité, nous sommes inclus dans la carte. Et tout le monde est inclus. Tu comprends que l'on a moututi. Que non, ils ont samté. Mais question est aboué. Est-ce que y a Anna après ça qui sam confiance jusqu'à y a accès à la chaîne naïe? Question payée, yango Anna. Est-ce qu'après ça qui sam confiance jusqu'à la preuve ya coupé c'est accès ya chaîne na yé. Donc eloko ekoza la ingénieur ye moko ya ana mutakoti na téléphone etanga lali ekoza ape mwana na ye eza proche na ye mais ça onokeka mutamsika. Le mal est venu de l'intérieur et non de l'extérieur. Mais je conclus qu'il y a toujours une possibilité d'arranger ça le plus tôt possible. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Anne a beaucoup de courage. Sois forte. Overcoming the situation. Hein? Overcoming the situation, find the solution. It's possible to fix that. Is that possible? You're fixing. You must just be quick on that. We'll get there. Bisous, bisous. N'oubliez pas que le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à interpréter vos rêves. Donc, si vous faites de rêves, vous ne savez pas comment l'interpréter, ou on vous interprète ces rêves-là, mais ça ne vous convainc pas. Dans la vidéo qui va suivre, le pasteur Daniel Waxon organise un événement. C'est 8 février ici, ça coïncide avec son anniversaire. Mais que cet événement-là, ça sera chaque mois. Mais pour participer à l'événement, vous devez lui contacter. Il va vous envoyer un lien. C'est comme une session de prière privée. Vous aurez accès à ça. Vous aurez accès à lui. Il va prier pour vous. Toutes vos requêtes, il va prier pour ça, de questions. Quand vous cherchez un homme vraiment pour prier pour vous, vos situations, il y a des problèmes qui méritent d'être soutenus dans la prière à deux et tout. Il pourra vous aider. Suivez toutes ces vidéos. Moi, je ne reviens plus. Yana, courage. Si vous en avez besoin, les Sungi, on est là. Bisous, bisous. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici, de l'église La Trinité du Dieu Très Haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026, à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana,
et de Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. Here, I want to tell you, Pour finir, maintenant, je vais te dire point number 3, le point numéro 3. you need to believe Tu dois croire that your blessing is waiting for you somewhere. que ta bénédiction t'attend quelque part. Your blessing is waiting for you somewhere. Ta bénédiction t'attend quelque part. Zachariah chapter 9, verse 9, please write down. Zacharie, chapitre 9, verset 9. The prophet Zachariah say, I read Le here, prophète Zacharie a dit, say to daughter Zion, dis tu la fille de Zion, see, your king comes to you, ton roi vient à toi, gentle. Please follow the way, gentle, doux, doux, gentil, gentil. and riding on a donkey, Il est sur un âne and on a colt, et sur une, comment on appelle ça, sur l'âne. l'âne. But here it defines what is that line, that Mais line. ici, on a défini qu'est-ce que c'est un. Yeah. The fall of a donkey. C'est ça la définition. The fall of a donkey, meaning that, c'est-à-dire, yamoke. C'est-à-dire, Jesus Christ choose the mais le prophète baby Zacharie a of the prophétisé ce qui va arriver. But prophet Zacharias prophesied about what was supposed to happen. Donc ça veut dire, Meaning, Dieu a placé God placed le donkey, l'âne, the donkey pour chacun de nous quelque part. for each and every one of us somewhere. L'âne se trouve quelque part. Every one of us have their Le donkey prophète somewhere. Zacharie The a prophet Zachary parlé de l'âne spoke about the donkey de Jésus-Christ de Nazareth. of Jesus Christ of Mais Nazareth qui se trouvait quelque part. that was somewhere. L'âne attendait Jésus-Christ. The donkey was waiting for Jesus Parce Christ. que voilà pourquoi il était attaché. Because that's the reason why the donkey was attached. L'âne attendait Jésus-Christ. Because the donkey was waiting for Le Jesus Christ. prophète Zacharie a parlé de l'âne. Prophet Zachariah spoke about the donkey, Ça veut dire l'âne attendait Jésus-Christ. meaning the donkey was waiting for Et Jesus pour Christ. toi, l'âne t'attend quelque part. And your donkey is waiting for you somewhere. Ta bénédiction t'attend quelque Your part. blessings is waiting for you somewhere. Maintenant, toi et moi, on doit seulement savoir le chemin à suivre But you and I must know now which way to take pour arriver à recevoir in cette bénédiction. order for us to be able to receive that Mais la voie à blessing. suivre, And the way to follow ça vient par la voie prophétique. comes by the prophetical way. Voilà pourquoi le prophète Zacharie That's why the prophet a Zacharias déjà parlé de l'âne de Jésus-Christ. spoke already about the donkey of Jesus Christ. Voilà encore. This is why Aujourd'hui, today again on est très rassuré we are assured que la bénédiction nous attend quelque part. that the blessing is waiting for us somewhere. Mais nous devons être humbles. Le quatrième point, But we must be humble. nous devons être humbles. That's point number 4. We Comment must be tu humble. peux identifier ta bénédiction How are you going to identify your blessing lorsque tu es orgueilleux? when you are still L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères et de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est +27 62 791
6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.